papa, le 6 avril, les coquilles, n'a pas besoin de mourir à Malaki. Tokota na musole, tosa ndenge ni fuma lo moye, tosa ngeni. Papa fuma mbaza lobi, tosa na tata na ngai azali. Ye muta okosa bino na musole. Manso mazali na ye, koloba teke azali tekolo onko kote, ye ne tata Simon Kimbanga. Ozoye, okene kotika fleur, akofongola musole, akota na musole, bango nyonso bakota yene bakunda kyanga liteme na pesibino epana yeye azali tata tango ekungaki papa Simon Kimbanga kyanga litokoti na muzole afukami asali ndenge asalaka asengi permission na libondeli alobaka boye koko ngai koko na yo na si na ye epai na yo mpona population baleli mingi na mpasi ya mokili biso awa na kibunkoko na biso soki likambo likwei tokendeke na malita kosenga na bankoko na biso bituma munene bizalaka na lingomba yango toyepa na yo nkoko nzambe ngai ndoyi na yo nayepa na yo mpona bambuta mai bakosenga pesa réponse na makambo nyonso ya solo mabondeli asengaka elaka makasi maye bambuta basenga kinzambe ndimilaka ya gore réponse pe ezwamaka to confirmer que ezali tata na bango po bazalaki koloba tango tata koya alors tata wana nzoka nde ye me bazalaki kolakisa ye te mpona nini meme papa Simon Kimbanga tango azali kokende na Lubumbashi na boloko alobi ete batonaki ye mbuta mutu otikili biso nini ya alobi ete natikili bino Biblia makambo nyonso bokoluka batala na Biblia jamais alakisaki bana na ye te papa dengenda pe ndenge moko alobi ete tango mosusu biso tokosala te tango bakotuna bino tata na bino atikilaki bino nini makambo misatu bolingo bebeko mpe misala alakisaki te peut-être yeyo akotikala na bino secret alors tata bazalaki koloba tango tata koya biso na kibumwana na biso tozalaki koyeba te peut-être tata Simon Kimbanga koya na leputa na ye na ndenge toyebelaki ye bubu na ye ya solo papa Kiangani papa de Lungana Kiangani papa ya Salomo bona ulusala hizi tata ulusala tata kina kakwiza maonjo na kama kaka mpatu kukati yani wantuka lelo ka batu bazalaki nde bakobandelo bana biso mutu na mutu esiko fandi okoloba ka na suka yo moko milobela oza kote nini Dr Bazinga makambo yango elekelaki ndenge ni yeku to abenga ngo incarnation entre papa Simon Kimbanga Kiangani na papa dia Lungana Yambazwa kiti wana ya bokonzi makambo elekaki ndenge nini na kati ya mozole di solo yango ezalaki ndenge nini batu balobaka na bango kaka pamba ndenge na koyoka ke o remise et reprise bamusu bakoloba ke o incarnation il dit seulement incarnation bien zo koloba kaka mais il n'a pas vu il n'a pas vécu mais l'homme qui vous parle o yazo koloba nzinga muzombo donc il a vu et il a vécu ce que nous entendons parler o bazo koloba ke incarnation ya papa Simon Kimbanga Kiangani soki elekela ndenge ni alors ezalaka le 4 décembre kaka na 1999 wana na le 4 décembre papa Mfuma Mbanza atindi ngai alobi yebisa papa Simon Kimbanga Kiangani avant azonga na Ngombe Kinsuka parce que d'habitude papa abanda kolala kana Ngombe Kinsuka abi avant azonga na Ngombe Kinsuka il faut yebisa ngai parce que toza na programme ngai nde nazalaka porte parole to message wana na keko yebise papa Simon ndenge aza wana ngabi papa lobi avant okatsa Ngombe Kinsuka il faut ye ayeba ye atuninga ye papa Simon ndenge aza wana atuninga lobi oh kasi mikolo nyonso to avant ngana kende na lakaka papa est-ce que ngana koko kende sake na laka ngabi te ye mutu atininga na yako yebisa lobi mbo likambo te na avant na kende na kolaka ye kaka bon problème ezate
tovandi toute la journée ti tokomi vers 22 heures. Alors papa nde atuni alobi est-ce que na ndako oyo wana tokoti déjà na résidence oyo ya sika. Papa atuni est-ce que na ndako oyo toza na bambeto boni awa. Tolobi no papa jusque la mbeto moko kaka oyo ya yo. Bambeto musu nano ekota te. Papa atuni oh, est-ce que toza na canapé te? Tolobi no canapé ekoki kozala. Abimbo boluka bilamba ya kitoko bopesa na papa Simo azala ne na canapé. Toluki bilamba kitoko nake koyebisa papa Simo ngabi papa lobi vandano na canapé awa. Yepe akamati bilambana avandi ne na canapé. To vandi na biso ayebisi biso mibale ngai na kayo. Alobi na ebisi bino bomi bongisa. To bobongama na lingi su gauche à droite te. Na minute obiso tozali. Donc mutu akene su gauche droite te bobongama boyoki ingeta papa. Bon ko bongama na biso to yeba kite problème ni. Juste comme à 3 heures du matin, les 5 déjà, parce que ma camouane est les 4. Papa la muki, tango la muka, la musi biso, biso to zaka na pongiye moko la musi biso, to la muki, tanto la muki alobi, atuni mbala moko, kweke na donc aza wapi. Biso lobi papa azaka na nani na petit salon wana na canapé. Boke ndeko benga yi. To kei, to ngai na kei na bengi papa Simo aye akoti na chambre ya tata na tango akoti, na mbala moko atuni nani bina bakidi bio yepe andimi kaka ingeta papa. Pardon. Papa mbala moko akekozwa fongola ne ya mozole parce que ba mi pesela ye yango depuis na 96 makambo ezokoleka siko na 99 azui fongola tango azui fongola abimbo tango ekoki tokei biso mine papa Mfuma Mbanza papa Simo Kimbangu Kiangani papa Kayombo na ngai moko nazoloba awa tango tokei tokoti na mausolée. Tant tokoti na mausolée voilà, à 3 heures du matin. Na 3 heures du matin tokoti na mausolée. Tango tokoti na mausolée toketika papa na place na ye parce que kuna na mausolée ba place ezali mingi. Ba place soki okota ka mausolée oyebi place yo papa atelemaka. Po place wana eza na makambo. Tango totiki ba papa bango mibale wana. Alors biso posa na biso poto monaka déjà que il y a quelque chose qui ne va pas. Biso posa na biso to fongola mozole to bima. Mais papa alobi na biso to kota na se ya ba fleur. Alors to tiki bango kuna na podium kuna likolo esika koko kimbango azali biso to kiti na se mais to bimi libanda te. Kaka na mozole. Kaka na kati ya mozole. To koti na se ya ba fleur donc to salela matoi me misute. Après ces conditions. To koti na se ya ba fleur. Tango to koti na se ya ba fleur. Nde kuna esika na bango bazalaki okoki komona te donc c'est passation ya pouvoir nde ezalaki na tango. Nde tango papa soki akamata ke loko nina kasi banzembo to yoka kango. Que mukolonga na zwaka bâton de pouvoir. Bino boz est-ce que bozalaka? Mutu moko te azalaka. Biso to bombani. Nde tango tozoko yoka na matoi. Papa Mfuma Mbanza za koloba na papa Simo Kimbangu Kiangani. Alobi banda mukolo ya lelo landanga papa journaliste. Banda mukolo ya lelo otika lisusu mwana na ngai te. Me yonde tata na ngai. Vraiment. Alobi banda mukolo ya lelo yo otika lisusu mwana na ngai te. Me yonde tata na ngai. Ngai mwana yonde tata. Mabota nyonso tu bakoya awa na nkamba epai na yo. Basali cérémonie na bango esili ya tata na mwana et rekoki donc passation oto bengaka incarnation. Parce que tokoma kango toyoka kango mais sans koyeba esalama ndenge nini. Donc nde date wana incarnation esalama papa Mfuma Mbanza a déclaré que yonde tata ngai mwana.
donc longola likambo ya koloba ke ngai mutu na bota yo mais yo nde tata sikoyo po mabota nyonso tu makoya epai na yo. Alors tango basisi cérémonie nde sikoyo papa Simon Kimbangu kiangani mutu abengi biso papa lisusu te papa Simon Kimbangu kiangani mutu abengi biso lokola za kobenga papa Kayombo ndoi abi ndoi boya to silisi nde to mati On comment il va l'air ni. to komi déjà vers 5 heures. Donc ça à peu près 2 heures du temps bien 1 heure et quelques gars à la mozole. Oui.